Bandeko tozo fungula dossier au janvier betama pona Karine Mokonzi la baronne. Bandeko, normalement, et c'est le cas d'ango. Mais taunga papa robo, na moni, molili na kati, alors, photo salanini, réouverture. Ya dossier ango. Au janvier, a betama penza kitoko, pardon. A betama mabe. Donc, à mon pasi, à soi coup, ya kusakana ten kuba. Alors, a betama wafinga Karine Mokonzi, soi-disant, pour Karine Mokonzi atinda kite babeta janvier. Yvette Kalombo, yemoko lobarango, tala na beta janvier, wazako finga camarade nanga, bomoni nga naza camarade malamu. Nakenda ko beta janvier. Eske bandeko? Eza penza ya solo. Yvette Kalombo a beta ki janvier pour na Karine Mokonzi. Poya alobaka bongo. Mais Karine Mokonzi atinda ete akende beta janvier. Karine Mokonzi abandako solola pena Yvette Kalombo. A solola peteke fona beta janvier. Mais Yvette Kalombo a beta janvier a betisa na motindo moko ya somo. Peti lelo azalaka fier alobaka mosala munene asala pona Karine Mokonzi yango wana. Alors, nga papa robo na koti doute. Na lobite bino bokota doute, eza ngai. Bino bozalaka ndenge bokozalela. Mbote bapapa bamama bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Honorite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, histoire yango na makambo eleka pananga papa robo ezala bongo te. C'est vrai, Yvette Kalombo a betisaki janvier pona Karine Mokonzi. Mais ezali te po afinga Karine Mokonzi. Pananga Yvette Kalombo a betisa janvier po janvier avanda une année et demi pa ya Karine Mokonzi. Abanda ko tchakal bayambaka yete. Abanda ko protéger biloko Karine Mokonzi bien. Azao ke nezulai bambongo bien. Donc, Yvette Kalombo a betisa janvier pona rôle ya kitoko a joua pona Karine Mokonzi. Pandeko nalobi te bondima ngai. Mais nako démontrer bino malembe. Tangu janvier bando finga. Bato ebele bafinga na makasi koleka janvier. Janvier tangu azo finga Karine.
azako répété pe ko trembler. Premièrement, po akosela mutu makambo azokoka te. Siko mutu yango asala ye malamu moko extraordinaire. Siko ntango akomo pase po bato bapuya ye abimisa maloba mosusu eza fimbu na fimbu Ken Piana. Soki makambo nga na koloba nakosi Ken Piana na poto. Botuna Ken Piana azala sincère ye ali muta polémique pito pale. Aloba na bino botuna ye ndenge janvier ayaki na fimbu soki botikaki ye alobaka na volonté na ye moko azalaki na makambo akobimisa mpo na Karine bakoloba no te. Azalaki na posa akontinue mission kofinga Karine bakoloba no te. Siko soko tuni Ken Piana mais pourquoi te azala kozala na émission na yo bisika bimise makambo ebele. Ken Piana koloba biso mutu toza kopousse ye abote fort aloba likambo eza kopalar. Tala ndenge azokemba azolia te akomola na parking ya bavoiture akomi garde sentinelle yofele na parking bafungoli ye na sentinelle mosusu lalawa. Donc janvier afinga penza te kofinga oyo afinga forcé ti baye koencourage na Miriam Mokonzi na bambongo bekiri wana ekoti bademer bakapache au moins 37 personnes. Congo mobimba tous les chroniqueuses ya rando basangani contre Karine. Bisika babanda kopesa janvier courage. Siko Yvette Kalombo azaki capable ya kobetisa même Ken Piana. Pe azako yebake janvier azokoka te. Po Yvette Kalombo ayebaki ne makambo janvier azoloba azorepetango pe aza na makambo te. Soki abetisaki janvier aprofitaki kanda azalaki na janvier déjà. Bandeko Karine Mokonzi ndenge azwaki janvier atie mbala moko na ndako akomolala mpe na ndako bisika ezalaka aliaka biloko Karine aliaka amelaka mai oyo Karine amelaka. Me bakamarade nebele bakoki jaloux, surtout Yvette Kalombo. Kombe na ntango wana azolala na salon yazolisa sambo atali Karine ndako kitoko boye mokozwanga te ndenge nini. Oza mpe na mwana mosala ya Patricia me ngai nde nazalaka wana chambre ata mbongo na Western Union ngambi nakende zwango. Alingaki asala makambo wana. Bandeko bokanisa teke o Yvette Kalombo alinga kosala yango te alinga kobima mukala ya Karine Mokonzi. Non. Lelo oyo asalaka yango na bato bautaki na Dubai. Asalaka kipire mukala mazwaka eloko te. Alors bandeko azana bakanda ne muso ebombama yango wana akandaki kaka janvier. Alors lokwa bakina Benji kende utiliser Benji abeta janvier. Lelo oyo Benji bakoma kosola bien na janvier aboyana na Yvette Kalombo, voire même akoma kosombela janvier ba bière Benji parce que yebaki Yvette Kalombo
abetaki janvier na konti na ye moko atindaki babetisa janvier na konti te mpo janvier afingaki ye non janvier afingaki ye te l'époque wana janvier akomofinga sikoyo na époque oyo janvier akomofinga ye akutanaki mpe na janvier bomonaki mpe azofilme alobi tala motu na bino ye wana azokatisa prince nakokopapula mpe mbata matika kopapula te janvier continue tia panze kirindika alors janvier atikaki te janvier atikaki eloko moko te lokola janvier atikaki eloko moko te alors na konti na ye moko bafingi ye ndenge mpenza janvier alingi mpe janvier azofingi makambo emonanaka makoko beta janvier te me na konti ya Karine janvier azotremble mpo na kofinga azorepete makambo ainvente makambo bato tu bakomprendre oyo azangani mpe ya makambo me ye abeti janvier bozomona yango te eza lushe pandanga papa robot bel et bien soki janvier abetama mabe bongo alia nkuba ezali kanda na ndenge avanda pa Karine mpo kaka azala lese te me mpona Yvette Kalombo janvier kozala na Karine mokonzi abikisa Karine mpe na makambo mosusu nga nayebi makambo yango te me mpa na ngai Yvette Kalombo amonaka janvier ajoua rôle moko ya bien ebikisa mpe Karine mokonzi na kelike danger nalobi bien nayebi yango kaka te oui mpo Yvette Kalombo lokola Karine atia ye pembeni na ye te walala esika moko te nakanisa alingaki kaka Karine mokonzi azwa likambo nakanisi le mabe te me comportement ne lelo elakisaka ke atikalaki kolinga Karine te motu atikalaki kolinga Karine te banda bazala bomwana ennemi d'enfance siko akende betela Karine janvier musani etanke baoyo bazofinga koleka janvier baza ebele bapemaka mpe te mura mpe azalaki me mura akokobetisa ye te bakebetisaka janvier alobi abeti janvier mpo ye avanda na Karine sans eza te me sikoyo janvier lelo oyo azonga bien na Karine afingi ye ya beti te pandeko mpa na ngai atuka nalongoli ide wana ndenge ezalaka Yvette Kalombo abetisa janvier mpo na Karine mokonzi non Yvette mama bisika ozali soki osalaka fiere osala likambo mpo na Karine mokonzi atuka nga papa robo longolanga na teori na wana na ndimi te kobetisa janvier mpo na Karine mokonzi me eza te mpo afingaki Karine mokonzi eza mpo yo osepela te avanda na Karine mokonzi osepela te abikisa mpe Karine mokonzi na bambisikadi mosusu akoki kokutana nango oyo ntango mosusu yo moto olinga kotyela ye to bamain noire mosusu oui mpo ntango mosusu Karine mokonzi soki atiaki moto mosusu ubien yo ubien moto mosusu mbele na Western Union bambongo si bakima nango mbele ndako mpe si bapia doyo olingaka kutana na baka moko ya bongo batikala kokutana nango te janvier mpe ti abima na ndako wana abima na komba moyibi te
alors esala yo bien te. Yvette Kalombo, en tout cas mama, nalobi ka oyo ezalaki na motema na ngai, bosala nga na makambo wana obetela Karine Mokonzi janvier po afingaki ye te. Ka théorie wana na boyango eza lokuta. D'accord? Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon la Zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc na ko le kati sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon la Zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc na ko le kati sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon la Zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc na ko le kati sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.